sœurs dans le monde entier. Bande kumibali pe bande kubasi na mokili mobimba na pesi bino mbote na motema mobimba na kombo na nkolo Yesu Kristo. Nous devons de la reconnaissance. Tozali esengeli tozongisa matondo na liloba na Nzambe. Nous remercions Frère Franck. Totondi ndeko Frank na ndenge azolobela biso lisusu. Nous savons que le temps est court. Toyebete ngonga esi mokuse va bientôt paraître. Yesu kala mingi te esengeli amonisama. Tozongisi nkolo matondo de ce qu'il nous prépare na ndenge tazo bongisa biso jusqu'à ce moment tikino na tango oyo afin que nous puissions être présents pote biso to belema lorsqu'il reviendra. Tango ye akozonga. Je voudrais lire une parole tirée de 1 Thessaloniciens. Na lingaki kotanga likomi na mukanda ya 1 Thessaloniciens verset 1. Mukapu ya mitano mulongo na yambo. Pour ce que du temps et de l'heure, pona o etali ngonga vous avez besoin, frère, na tango d'aucune instruction écrite à ce sujet. Bande ko boza na tina te na instruction moko te. Boyebite mukolo na nkolo viendra comme un voleur ekoya lokola muyibi kati na butu. Quand ils diront maintenant il y a la paix, tango bakoloba sasa yipi kimi ekoti a mbeba ekokweya na pwasa lokola pasi ekangaka mwasi oyo asengeli ya bota kasi bakokima pete. Bandeko bozobika na molili te poto mokolo ya nkolo ezwa bino lokola bamiyibi. Pote molongo ya mitano vous êtes tous bino banso bozali bana ya pole. Nous n'avons rien en commun avec la nuit et les ténèbres. Biso tozana bomoko te kati na molili. Ne dormons donc pas comme les autres. Tokolala te lokola ba mususu kasi tozana na bokebi. Car pote ceux qui dorment la nuit. Oyo baza kulala balala kane na butu. Oyo baza kolangwa balangwa kape na butu. Mais nous, verset 8, kasi biso molongo ya mwambe qui appartenons au jour ba oyo tozali bato ya bomoi totikala na katikati de la cuirasse de la foi tolata ekoti na kondima et du casque de l'espérance du salut. Pe ekoti ya elikia na lobiko. Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, pambate Nzambe mais à l'acquisition du atindi biso te pona lisambisi na kanda na ye kasi na bozo lobiko na kati na nkolo na biso Yesu Kristo, qui est mort pour nous. Nkolo Yesu Kristo ya kufa pona biso. Soit nous veillons face que nous soyons endormis. Ata tolali ata tozo kosenzela esengeli tokangama ndeti nango tomilendisa biso na biso. Fortifiez-vous les uns les autres comme vous le faites aussi. Tomilendisa ndenge toza kosala yango. Quelle glorieuse parole que nous avions lue. Liloba nini ya mutu ya boyo toyoti kotanga. Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, Nzambe akaneli biso na lisambisi te kasi na bozolo biko na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Liloba nini ya kitoko boyo toyoti kotanga ngolo nini. Nous avons par le salut. Oyo tozana yango na nzela lobiko. Je voudrais encore lire deuxième parole tirée de Jean. Nalinga isusu kotanga liloba ya mibale na mukanda ya Yohane. Yohane mokapo na minei molongo ya yambo. Jusqu'à 3. Tikeno molongo ya misato. Jean 14. Yohane zomi na minei molongo na yambo. Que vos cœurs ne se troublent pas. Mitema na bino etutana te. Croyez en moi. Bondimela Nzambe, bondimela penga. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bisika ebele ya kufanda ezali na ndako ya tata na ngai. Je vous l'aurais dit. Soki yango ezalaki te mbele na yebise bino yango.
pamba te nakei préparer une place. kobongisela bino esika. Et quand je serai allé, Bongo ntango ngai nakokende eke nasili kobongisela bino esika, reviendrai, nakozonga je vous prendrai avec nakozwa moi, bino elongo na ngai, que là où je suis, na ete epai ngai nakozala bino mpe bozala wana. chers frères, chères sœurs, Bando mibali mpe bandeko basi, liloba oyo mpo na biso une assurance. ezali na etinga. L'assurance que lorsque le Seigneur viendra, Etinga ete ntango nkolo Yesu akoya, nous puissions être du nombre. tokokozala na ye elongo. Seigneur fidèle, nous te remercions pour les promesses. Kolo moto asembo tozongisi matondi mpo na liloba mpo na bilaka. Vraiment la parole de Dieu. Toti kotanga sikasiki liloba na Nzambe. Fidèle Seigneur, Osembo nkolo à toi seul la louange, epai na yo lukumu mpe kembo mpe matondi mpo na maloba oyo na motuya oyo toti kotanga. nous te remercions Tozongisi lo matondi de ce que ta parole est oui et amen. na ntina ete liloba na ye ezali iyo mpe bongo nyonso Comme ekokokisama cela est écrit. ndenge yango ekomami. Et pour cela, nous voulons te remercier. Mpo na yango tolingi kozongisa matondi kogumbamela yo kosanzula yo. Rien que grâce. Bobele ngolu. Que nous Ngolu. puissions, Seigneur Jésus, Tokoka nkolo na biso, garder ces paroles. tobatela maloba oyo na mitema na biso. Nous te remercions aussi, Seigneur Jésus, Tozongisa matondi nkolo Yesu aussi Kristo. pour l'assurance que nous avons Mpo na etinga oyo toza na yango de pouvoir ya kozala être présent kobelema ou être du nombre. kozala na mutuyi na bato oyo koya koluka. Et ta parole est oui. Lobeli bisi liloba na yo ezali iyo mpe bongo. Remercions, Seigneur Jésus, Tozongisi lo matondo nkolo Yesu Kristo pour ce matin. mpo na ntongo Béni frère Franck, pambola ndeko Frank et à toi, mpe na yo nkolo ozwa matondi mpe kembo mpe matondi Remercié soit le Seigneur. azwa Nous matondo pouvons ezala nkolo porter cette certitude de foi dans notre cœur. pamba te tokokozwa bosukisami oyo na mitema na biso na ngolu mpe nkolo na biso Je serai là. nakozala Je wana serai du nombre. mpe nakozala na motuya na Ça bato wana. m'intéresserait de savoir combien d'entre vous, nakosepela mpo nayeba boni kati na bino dans leur cœur, na mitema na bango la certitude baza na qu'ils bosukisami ont oyo reçu le pardon des péchés, ete basili kozwa bolimbisi na masumu na bango la certitude na etinga ete solo propriété du Seigneur, bakomi eloko oyo ya nkolo éternel. esi basili kozwa bomoi na seko. Dites Amen. Dites Amen. Loba iyo iyo Et tous ceux qui ne peuvent peut-être pas encore le dire, baoyo mpe bakoki koloba yango te, Dieu utilise cette réunion Nzambe pour vous parler. akolobela biso na réunion oyo. Et quand Dieu parle, Ntango Nzambe azoloba, il ne parle pas à nos têtes. azoloba na mitu te, Et il ne parle pas pour que nous ayons des sujets de conversation. azoloba te ke po tozwa masolo ya kosololaka kobendana te. Azolobela na mitema na biso. Dans le cœur, Na on ne mitema, discute pas na mitema bendanaka te, quoi bandimaka ce que Dieu. oyo Nzambe alobi. Ça, c'est la différence Wana eza entre bokeseni ceux qui veulent saisir Dieu, kati na baoyo Dieu avec leur intellect, balingi kozwa Nzambe na mayele na bango, ceux qui peuvent croire, na baoyo esengele bandima na mitema na bango. celui qui peut croire. Esengo na oyo aza kondima oyo Nzambe alobi. Le jour d'aujourd'hui, Na mokolo ya lelo je voudrais dire, nalingai naloba j'espère pour nous tous, naliki mpo na biso banso un jour de fête. mokolo ya Un jour feti, particulier. mokolo ya bokeseni po ete Moi et beaucoup d'entre nous, ngai na ebele na nous bato souvenons toza na bango avec reconnaissance, remerciement, tozongisi la première matondo réunion boyo nous avons bokutani ya yambo en Suisse, oyo tozwaka na Suisse nombreuses années bambule dans cette salle.
ese eleki na salle oyo C'était le début, le départ. ezalaki na ebandeli De ce que l'on pourrait appeler une diffusion mondiale na oyo tokoki kobenga bopanzi sango ya mokili mobimba ya sango malamu na bule. Dieu nous a fait la grâce Nzambe asali biso ngolu de reconnaître mpona kososola le ministère le tomo qu'il a destiné oyo pour ce temps. akanaki mpona ntango oyo. Et je voudrais Nalingaki que tous comprennent banso basosola qu'il ne ete s'agit pas de mettre en avant de manière particulière eza te kotia les liboso serviteurs de Dieu. kotia liboso basali na Nzambe te, Moïse, ezala Moïse, Abraham, azala Abraham, ou un Ésaïe, ata Esaïe, un Élie, ou ata Eli, Paul, ou un Pierre. ata Et je Petelo. peux classer notre bien-aimé frère Branham Nakoki kotia ndeko na biso dans la catégorie de molingami ceux Branham na bato qui oyo marchaient sur cette terre oyo batamboli na mokili oyo avec un mandat divin na direct mbela oyo kouta epai na Nzambe pour parler au oyo nom bamemaka mpona koloba qu'ils ont dit na et kombo na appliqué et a été Nzambe confirmé et légitimé par Dieu. oyo Nzambe atindaki bango baloba. Si nous citons Soki de temps en temps ce nom, soki tozotanga ntango na ntango kombo wana celui par qui Dieu a parlé dans notre temps, ezali na nzela na Nzambe alobi na biso na ntango na biso oyo, ce n'est pas pour le mettre en avant. ezali mpo te tokumisa ye te, Parce que nous avons d'un cœur reconnaissant, pamba te reconnu tozongisaki matondo, tososolaki ce ete que Dieu a fait dans notre oyo Nzambe asali na ntango na Nous ne biso oyo. suivons pas un homme, mais le Seigneur qui Tolobi nous a rachetés, nkolo oyo qui a asikoli envoyé biso, ses serviteurs les prophètes au commencement et à la fin, oyo atindi mosakoli na ye à la conscience, mpona koloba na mitema na biso libota na Nzambe, le ramener sur le ete chemin. kozongisa bango na nzela na Nzambe. Amen. Je pourrais aujourd'hui donner un rapport de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Nakoki koyebisa bino mayemba lekaki na bambulo nyonso. D'être moi-même dans exactement 72 pays du monde. Natamboli na 72 pays ya mokili, Précieuse et sainte parole. mema liloba na motuya ya bule. Et si je dis aujourd'hui en ce lieu, Soki nalobi lisusu na je esika ne oyo me suis ménagé d'aucune manière, na mibongisi ata ndenge moko je te, me suis pleinement engagé dans la cause de Dieu. na mipesi mobimba na likambo na Nzambe, na kupesaka basango na batindami na baradio. Que j'ai eu à faire. Et je suis reconnaissant au Seigneur Nazongisi matondo na nkolo de m'avoir pris. ndenge abengi ngai Misérable, mutu mobola, inutile. azangi mutuya Amen. pamba. Pour Amen. pouvoir porter sa Pote précieuse namema liloba na ye ebebaka te ya seko na seko. Amen. Amen. À vous Bino pe qui avez rendu cela possible. oyo bokomisi yango pete likambo oyo Possible que cette œuvre de Dieu. pote mosalo Je dis bien œuvre. de Dieu. nazoloba malamu mosalo ya Nzambe Une dénomination. eza mosala mabongiseli te, Courant de foi. ezali Dieu te a fait mopepe ya mobo ya kondima te. Nous approchons de la fin du temps de la grâce. Tozopusa na suka na tango na suka ya ngolu. L'Église du Nouveau Testament Eklezia ya kondima na sika doit paraître, esengeli monisama, guérir. ezangi lidodo, ezangi nzoloko, Pour cela, ezala pembe. un pain d'eau de la parole était nécessaire. Nde ntina yango kosokolama na mai ezaki na eza na mutuya, Un pain d'eau de sa parole esengeli mai mpenza ya kosokolama na mai mpenza ya liloba na ye pour nettoyer, mpona laver kosokola tout ce qui n'est pas en accord. kolongola na mai oyo nyonso te kokani na liloba na Nzambe te. Permettez-moi
Permettez-moi de lire quelques passages des Écritures potika ngai natanga mwa makomi avec l'aide de Dieu, dire quelques na lisungi na nzambe koloba maloba muke. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23 verset 26. Lévitique 23 26. Donnant encore cet ordre à Moïse. Kolo apesaki motindo oyo na Mosha. Du même 7e mois. Alobi na 7e mois oyo. Le jour des expiations. Ekozala mukolo ya bolongoli. Un rassemblement de fêtes dans le sanctuaire. Bokozwa bosangani na kati ya etumbelo. Un jour particulier. Mukolo ya bokeseni. Appelons-le un jour de fête avec Dieu. Tobe yango mukolo ya feti. Le peuple d'Israël célébrait le jour des expiations. Libota na Israel Le jour pona kosepelaka na mukolo ya bolongoli mabe devant la face de Dieu. Liboso na Nzambe. Sans la réconciliation Kozanga boyokani na nzela na Yesu Kristo kolo na biso. Nous ne serions pas ici aujourd'hui. Tolinga kozala awa lelo te. Il n'y aurait pas d'évangile, pas de pardon, pas de grâce, Na ngolu pas na de... bolimbisi masumu. Nous plaçons délibérément la réconciliation par la croix et Tozo le tia crucifié au sang. boyokani na nzela na kondima na moboko na biso na ekulusu. Accepter la réconciliation Yende muto andimaki boyokani kati na mwana na Yesu Kristo. célébrer avec nous aujourd'hui Akoki kosepela na biso de fête. mukolo ya feti. Ce jour de fête Mukolo ya feti concentre sur Golgotha. esalami bobele na Golgotha. Soki Golgotha te Rien n'aurait été possible. eloko ya malonga elingi ezala te. Un jour de fête. Mukolo ya feti. Le jour des expiations Mukolo oyo était un jour de fête. mukolo ya bolongoli masumu ezalaki mukolo ya feti. De fête. Ezali mukolo bosangani ya feti. C'est mort. Tango Yesu akufa Le Golgotha. na Golgotha Il y avait l'opprobre, la dérision autour de lui. ezalaki lobiko kati na ye. Le châtiment qui nous donne la paix. Kasi etumbu oyo ezopesa biso kimia ekweyaki likolo na ye. Par ces meurtrissures. Na kati ya bamapipi na ye tobikisamaki. Balingami, Nous ne voulons jamais négliger ce que Dieu a fait pour nous. tokoki kochola te oyo Nzambe asali mpo na biso. Le psaume 33, Na Psaume 33 à partir du verset 4. kolandisa molongo ya mine. Psaume 33 La parole du Seigneur liloba na est vraie liloba na nkolo eza musolo. et il est fidèle dans toutes ses actions. Ezali sembo na masolo nango nyonso. Justice et le droit. La terre est remplie de la grâce du Seigneur. Mabele etondi na ngolu na nkolo. Par la parole du Seigneur, Na liloba na les nkolo cieux ont été créés lolo ekelamaki et toute leur armée par le souffle. mpe na mapinga na bango nyonso. Il amasse les eaux de la mer en un tas, Esangisi bamai na esika en moko. réserve. Que toute la terre Mabele mokili mobimba du Seigneur, et que tous les habitants de la terre bafandi nyonso tremblent devant lui. bafandi nyonso ya mokili balenga liboso Et na la ye. chose arrive. Pamba te azoloba liloba eloko eye. Le Seigneur Kolo a renversé ou anéanti le conseil des nations, abebisi bakonseil il a nyonso. déjoué les pensées des peuples. Alongoli makanisi na Le bato. conseil du Seigneur subsiste à jamais. Makanisi na nkolo ewumelaka seko na seko. De génération Makanisi na motema na yo ya motema na ekendeke na verset 12, génération na génération. dont Dieu est le Seigneur, Esengo na liboto oyo nkolo azali nkolo na bango. comme propriété. Déjà dans l'Ancien Testament, Na mokanda ya kala les hommes de Dieu ont
écrit bato na nzambe baloba le Saint-Esprit mpe bakomi de Dieu. na nzela molimo santo oyo nzambe alingaki kosala. Ils étaient inspirés. bapememaki na molimo mosantu baza kosakola Le plan de salut, baza kosakola yambo conseil de notre Dieu. mwangu na lobiko ya batoli na nkolo na biso. Le peuple qui a le Seigneur, libota oyo son Dieu, aza na nkolo na ye lokola nzambe na ye. dit comme au temps d'Élie, tokoki koloba lokola na ntango na eli est Dieu, le Seigneur, nkolo seul. ye aza nzambe abe mosusu. Dieu s'est révélé à nous par grâce. nzambe amifongoli epai na biso na ngolu. Et j'ai déjà mentionné hier la pensée. nasi natalisaki lobi likanisi Nous ne vivons pas dans les temps de la connaissance, tozobika na ntango ya boyebi te, temps de la révélation. kasi tozobika na ntango ya bofungwami ya liloba na nzambe na mokano na ye. Depuis les jours de la Réformation, uta Dieu mokolo ya bobongisi nzambe oui, il a donné apesi malakisi na biblia mpe apesi boyebi son reconnaissant. mpe tozongisele matondi. Réjouissons avec tous ceux qui en leur temps tosepeli mpe na baoyo mpe na ntango na bango ce qui leur a été prêché. bazaki koyoka oyo bazaki koteya bango. Il est écrit dans Matthieu chapitre 13 ekomami na Matthieu 13 que le Seigneur ete nkolo adressé aux foules en parole. azali kolobela na libato na masengeni mpe abaluki mpe bayekoli na ye Il leur a dit, azoyebisa bango na bino il a été donné de connaître. epeselami bino boyeba mabombami ya bokonzi. Matthieu 13, verset 11. Matthieu 13 verset 11. La kasi foule entendait les kasi paroles. etuluku eza koyoka masengeni Oui, ça aussi c'était le discours du Seigneur. wana mpe ezaki lisolo elobeli ya nkolo. Il a donné ses paroles. nkolo apesaki maloba wana Dans ces paroles, na kasi na masengeni wana était enveloppé et caché. likambo yango wana elobamaki ebombamaki tikino na lelo lisusu Encore les paroles. bato mpe baza kolimbola mabe masengeni Les yeux là-dessus, afin qu'il ne s'agisse plus d'une interprétation po te de ce qui est écrit, ezala na de la révélation. ezala ndimbola na oyo elobami te me ezala bofongwami ya liloba na nzambe. Si vous avez déjà lu une fois le dernier livre de la Bible, soki bosi kotanga mokanda ya suka ce livre commence par le mot ya buka révélation. yango ezobanda na kombo oyo Versé dans toute emoniseli. 66 livres, mikanda nyonso to ya biblia 66 livre marquant oyo ezobanda na kombo oyo balobi emoniseli. nyonso to mikanda nyonso 66 livre ya biblia et nombreux dans tous les chapitres et les livres de l'Ancien na mikapo ya kala na ya sika ont un autre mot, nyonso ezobanda na kombo mosusu. mais le dernier livre, kasi na mokanda ya suka mokapo ya suka le dernier livre commence par mokanda ya suka ezobanda na kombo oyo révélation emoniseli ya Yesu Kristo que Dieu lui a donné, oyo nzambe apesi ye montré à ses saints mpo na kolakisa na basali na ye makambo oyo esengeli eya. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1 verset 1. Nous vivons Toujours- dans un temps tozobika de révélation na divine. ntango oyo ya bomonisami ya liloba ya bule ya Et nous avons souvent entendu et lu dans les prédications du frère Branham toyokaki mingimingi totangi na mateya ya ndeko Branham tout dans le royaume de Dieu nyonso na bokonzi na nzambe sur la révélation. esalami bobele na emoniseli. Christ Yesu Kristo lui-même ye mei est la révélation azali de Dieu. emoniseli na nzambe kati na nzoto. Chapitre 3, verset 7. 1 Timothée 3 verset 16.
contredire nakozanga kotelemela mystère libombami divinité ya bonzambe eza Dieu a monene. été Nzambe amonisamaka na nzoto, en esprit. alongisami Ça a commencé na molimo, révélation ebandi na emoniseli na Nzambe kati na Yesu Kristo nkolo na biso, termine esuki mpe la na révélation emoniseli de Jésus. ya Yesu Kristo nkolo na biso. Si en tant qu'enfant de Dieu, Soki lokola mwana na Nzambe reconnaissons cela tozoyeba yango, et nous nous plaçons sur le terrain, sur le sol de la révélation, wana tozali na mabele ya bofungwami ya liloba na nous ne Nzambe, serons pas de simples spectateurs. wana tokozala bato oyo bazokotalaka pamba te, me tokozala elongo Appromis et na baoyo ya Nzambe alakaki, maintenant, oyo mpe oyo Nzambe azokosala mpe lelo. a envoyé un message Nzambe atindi sango lelo et appel. lokola mbele ya suka, Dernier discours de Dieu lokola discours ya suka na Nzambe, afin de révéler les derniers mystères. po te afongola mabombami na suka ya mwangu na lobiko. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé en Christ Bao baso Nzambe amitalisi kati na Kristo bazali na libombami, bazali bombami oyo kati na mitema na bango. le manifestera en eux comme une Nzambe akobimonisa kati na bango. révélation. C'est la somme de toute la chose. Wana ezali nde Répète. liboke ya nyonso. Envoie sa parole. Nazozonga Nzambe atindi liloba na Et ye. des sujets de discussion. Eza po tapese biso makambo kobenda bendana te. Il n'envoie pas sa parole Azotinda liloba na ye pour que nous la discutions. po te tobendana na yango te. Azotinda liloba na ye Amen. po te toloba iyo. Azotinda liloba na ye Pour nous montrer dans quel temps. po na olakise biso ngonga nini tozobika. Écoutons ce que Paul Toyoka oyo Paul azoloba, a dit sur oyo Paul azokoloba la révélation. likolo na Il a emonise. utilisé cette parole ou ce mot de nombreuses fois Azongeli malobo mbala mbala dans Galates chapitre 1, na kostaka na mokanda Galati 1 verset 11. mulongo ya zomi na moko. Je vous fais remarquer en effet Na kotalisa bino le ndeko message ke sango de salut ya lobiko digne de confiance que j'ai annoncé avec assurance. oyo esengeli kondima oyo natalisi bino na kosukisama na motema na ngai, Je ne l'ai pas non plus reçu d'un homme, nayambi yango na mutu ni te, appris par une leçon, ata nayekola yango ata na kelasi te, par une kasi révélation. nazwi yango na emoniseli na Yesu Kristo. Bien-aimés, nous croyons Tondimi en l'évangile na sango qui a pour centre oyo Jésus-Christ, ozali na moboko nango Yesu Kristo lokola emoniseli na Nzambe. connaissons Jésus-Christ, Soki tososoli Yesu Kristo lokola emoniseli na Nzambe notre salut mpo na lobiko na et biso, notre bénédiction, mpo na lipamboli na biso, et qui peut se révéler à nous, eyo akoki mpe komimonisa mpe epai na biso. feront le rétablissement, Wana le salut, tokomona bozongisi ya lobiko, véritablement le salut de notre Dieu. tokomona lobiko ya Nzambe na biso. Saisis et émus intérieurement, et nous deviendrons participants de la nature divine. Tokozala basangole na ye ya lolenge na bonzambe. Les forces même pour le faire, ils font de leur mieux, mais savez-vous, Boyebi bazokosala makasi po na lolenge na bango te makomo, le chemin que nous indiquent les Saintes Écritures, kasi boyebi nzela nini makomi ezolakisa biso participants de la nature divine. po te tozala basangolela ye na lolenge na bonzambe. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 2 Pierre chapitre 1 verset 3. nous a donné tout ce qui contribue Nguya epesi biso oyo nyonso te esengeli ezala na bomoi na nzela ya boyebi na oyo abiangi biso sa gloire na kembo na ye et la vertu qui lui est propre.
Pena bokasi oza ya yemoko. Maintenant viens. Verset 4. C'est pas elle Mulongo ya mine. qui nous a donné les précieuses. Ezali na nzela na yango apesi biso bilaka ya mutuya. Na nzela te na nzela na bilaka wana tokima mbeba eza na mukili pa bululi ya mukili bon tokoma basangoli ya libula na ya bule bolimbisi ya masumu na biso mosala nyonso tu ya lisiko oyo ekokisami kati na Kristo mwana na Nzambe eza na mutuya esengeli mumboto ya liloba mosala ya Molimo Santo pona kobotisa bomo ya sika ekelamu ya sika oyo endimiami boyokani na nzela ya kondima na lolenge te osangola lolenge ya bonzambe. Kristo esengeli azwa esika na mitema na biso na nzela mbotama na sika. Awa elobami na biso toyambi bilaka ya mutuya koleka pona kokima mbeba na mukili pona kozala basangola lolenga bonzambe. Tolobi pe tina na yango musakoli na Nzambe bazalaki bato lokola biso. Dans l'évangile de Jean, na sango na Yohana notre Seigneur dit que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée kolo na biso alobi bao kani liloba na Nzambe elobama na bango bazali kobenga bango banzambe. Jean 10 verset 35 liloba na Nzambe dans leur vie terrestre comme une substance divine ezalaki kozala na kati na bomoi na bango lokola oyo ya Nzambe kati na bango epe bazalaki na bomoi na Nzambe oyo ezali kati na liloba esengeli botama esengeli bazala na lolenge na bonzambe. Boyebi te nkolo na biso des détails à ce sujet dans l'évangile de Jean. Azalaki na likambo oyo na sango na Yohana ezali na mukuse koloba koloba maloba ebele. Permettez-moi de lire l'évangile botika ngai natanga sango na Yohana chapitre 6 à partir du verset 60. 6 verset 60. Jean 6 verset 60. Plusieurs de ses disciples ebele na bayekoli bayokaki c'est un discours dur. Qui peut l'écouter? Bailobaki nani akoyoka discours oyo makasi boye. Savait en lui que ses disciples murmuraient à ce sujet. Ya yebaki ke bayekoli na baze ko munga na liloba oyo pe alobi na bango. Verset 62. Mulonga sutu mibale na mibale. Kasi nini ekoleka tango bokomona mwana na moto komata esika ya utaki. C'est l'esprit qui donne la vie. Ezali molimo nde pesaka bomoi. La chair ne sert à rien. Nzoto ezala na litomba te. Que je vous ai kasi malobo oyo ngai nayebisi bino yango eza molimo pe bomoi. Amen. La parole liloba de notre Dieu ya Nzambe na biso est esprit ezali molimo et vie. eza pe bomoi. L'esprit de Dieu molimo na Nzambe na bomoi na Nzambe. Et c'est ce que ceux à qui la parole du Seigneur a été fraîchement adressée, c'est ce qu'ils ont pu expérimenter. Baoyo liloba na Nzambe elobama na bango yango nde babikaka. Et cependant, sasa ipi
nazo kondima lokola bandi lokola bandimi esengeli tokoma na lolenge na bomoko ya liloba na nzambe ekosimba mitema na biso na lolenge te toyoka ndenge bao mpe bayoka liloba nzambe esalamaka ata na nzoto na bango bakoki kotikala batelemi te ube bafandi kaka te liloba na nkolo esalaki etikaki epai na bango mosala moko ya mutuya. Attendons-nous véritablement sous l'effet de la prédication tozela de la parole. mosala tozela mosala oyo nzambe akosala kati na biso Et qu'il en témoigne, mpe akutatula la plupart attendent la bénédiction après la réunion. mingi bazelaka lipamboli nsima na bokutani Et dès le début, esengeli kokota na ebandeli se laisser bénir. komitika na suka te La parole de Dieu liloba na nzambe accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. ekokokisa ntina nango oyo batindaki yango Pour les prophètes, mpo na ils ont basakoli prophétisé au sujet de la grâce. basakulaki likolo na ngolu À savoir quelle était epe mingi balukaki koyeba ntango nini wana ya ngolo oyo ekokisamaki elle a accompli ce pourquoi elle avait été epui ekokisamaki ntina nini batindaki yango. maintenant. Après Golgotha, après que Jésus-Christ boni mingi lelo oyo nsima na golgota nsima na yesu kristu mwana na nzambe nous a apporté le salut, nsima amemeli biso lobiko na biso banso accomplissement de toute la prophétie biblique. na kokokisamaka lisakolo na biblia boni bayebi Parole de Dieu liloba na nzambe accomplira-t-elle ekokokisa maintenant ce pourquoi sasa elle est yipi envoyée, ntina nini etindamaka ekokokisa kati na biso achetée par le sang, baoyo nyonso basikolami na makila esengeli bakota na boyokani na nzambe peuple de l'alliance tozali libota ya boyokani de Dieu dans le Nouveau Testament, na kati na bokondima na sika peuple de la nouvelle alliance. libota na boyokani na sika Sa vie, son esprit, liloba na ye bomoi na ye esprit na ye nyonso to esengeli zwama na ngolu. et cela nous attriste, avait murmuré à propos de ce qu'il a dit. Wana ezotinda tolobaloba Verset 41, il est dit, Jean 6, verset 41. Jean 6 verset Il dit, les 46. Juifs murmuraient, alobi bajuif baza sans encore komungamunga mais lorsqu'au verset 61, kasi na molongo 61 elobami ses disciples murmuraient, bayekoli na mpe bazalaki mpe komungamunga alors cela nous mettrait mal à l'aise. wana ekotia biso mabe pakasi Si les non-croyants, soki mondimi ceux te qui se disent chrétiens, alobi malobaki eza pasi ceux qui se disent chrétiens, non, et ils ne sont pas d'accord avec ce que le Seigneur dit, bandimi te oyo nkolo azoloba oyo aza kofongola dessus. soki baza komungamunga likolo na yango Oui, alors le Seigneur ne leur a pas parlé du tout. nkolo alobeli mpe bango te Mais s'il est écrit que ses disciples ont murmuré, kasi soki elobami ke bayekoli na oyo bamungangungaki considéré comme choquant, tokozala shoke a profondément attristé notre cœur. wana mpenza eyokisi pasi na mitema na biso. Il a voulu le faire comprendre à ses disciples par ses paroles. alingaki koyokisa bayekoli na ye na maloba oyo Il a aussi fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la compréhension humaine dans le royaume de Dieu. mpe alobi na bango esengeli bososoli te na bokonzi na nzambe na maloba na ye. Que ces paroles ne sont pas à notre niveau. maloba oyo ekoki na nivo na biso te. Les choses spirituelles doivent être jugées. makambo na molimo esengeli esambisama na lolenge na molimo Et dans le royaume de Dieu, na bokonzi na il ne nzambe s'agit pas des choses terrestres. ezali makambo ya Le cct. royaume de Dieu ne consiste pas véritablement en manger et boire. bokonzi na nzambe eza kaka ya kolia na komela te Paix
mais ezali bobele kimia esengo na nzela molimo nsambo kolo na biso azopesa eyano oyo na bayekolo na Jean 6:63 ezali molimo nde mutu azokopesa bomoi nzoto eza na ntina te maloba ezali molimo mpe bomoi botala oyo nkolo azoloba na molongo ezolanda kasi katikati na bino bamosusu bazondima te awa ekati biso maloba ekati biso maloba bayekoli oyo abengaki oyo alingaki kasi katikati na bino libanda te na mokili te kati na bayuda te na bato mabota te mpe kati na bino mpe bamosusu bazondima te. Tokomi na tango ya suka oyo eza ya mutuya oyo kondimaka 90% ya liloba akondimaka 90% ya liloba pote etali likambo oyo olingi olia te zuka nde kisi yango bololo toza nango pose na tango oyo ezali bobele oyo yo ozolinga te kolia oyo olinga kondima te esengeli kondima pote obika pozala sante malamu. Soki ososolango te kasi molimo ezososolisa lelo ete kolo atali bayekolo na ye aselisi bango bokebi oyo kasi kati na bino mpe bamosusu bazali bazondima te banambula ebele banana nkolo bamoni nyonso ndenge nini afulisaki abikisi babeli bakufi misu bokomi na mozindo ya liloba oyo esengeli emoniseli ezala babeti libaku kolo alobi na ntina na bango kezala kati na bino te motema ya ekenze na Hébreu alobi na bango banso bandimi lokola malobi ezoloba ndenge yo na ngai nde tozososola te ndenge likomi ezokoloba. Nzambe alobaki polele pona bao nyonso to esengeli bakanga monoko na bango po te bayamba diskulu ya Nzambe. Biso bato tozobika na mokolo ya bofungwami ya liloba awa ekomami na mokolo ya mongongo ya angelo ya sambo akobeta kelelo liloba mwangu na Nzambe ekosila ndenge asosoli yango epai basekoli na ye. Eza mikolo oyo mwana na mutu amimonisaki ati lotomo ya lisakoli masakoli likolo na ebitelemelo
oyo mwana na moto amifongoli ati maloba likolo na bitelemelo sambo Les enfants de Dieu reçoivent pote bana na nzambe bazwa malako déjà écrit dans l'Ancien Testament dans oyo ekomami na boyokani na kala 28. Il est écrit ekomami Isaïe chapitre 28, Esaïe à partir 28 du verset 9. kolandela molongo ya libwa À qui veut-on enseigner la connaissance? nani yango tokoki kolakisa boyebi Interpréter les révélations. mpe nani yango tokoki kolimbolela mafungwami ya liloba Vient d'être sevré du lait. na bana oyo esengeli bamela miliki Quitté le sein maternel. oyo bauti kolongwa miliki ya bamama na bango On leur dit toujours bayebisi bango kaka ceci et fais cela. sala boye sala Vous boye connaissez tous ces paroles. boyebi maloba nyonso wana Pas seulement aujourd'hui, mais vous les connaissez depuis longtemps. boyebi yango kaka lelo te me banda kala Dans les derniers siècles passés, na basiekle oyo eleki on a dit aux gens balobi na bato fais ceci. sala boye sala boye Et ainsi de suite. boye na boye Il s'agissait toujours des prescriptions. ezali kaka maloba na bato Et tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, bato oyo nyonso batiaki eliki na bango epai na nzambe sauvés par Christ. babiki na ngolu Il ne s'agit plus de faire ceci, lelo oyo ezali likambo ya sala boye te mais aujourd'hui, lelo il s'agit esengeli de la révélation, ya bofungwami finale ya suka de Jésus, ya yesu kristo révélation de Dieu, emoniseli na yesu kristo ya liloba na ye ya mokano na ye na kati na eklesia na ye dans l'Église. na eglise Dieu ne peut pas achever ce qu'il a envie de faire. Il a besoin de l'Église. nzambe akoki kosala oyo aza na posa asala te aza na posa ete na eklesia na ye Naître le fils mâle, mwana mobali abotama etuluku ya balongi entrer le fils de Dieu dans ce monde. mwana mutu akota mwana na nzambe akota na mokili Alors passé en ce temps, Marie a reçu nini yango elingi elekana pour son temps. marie ayambaki liloba na ntango na ye Et c'est pourquoi il est dit, nde yango elobami et le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé. mwana oyo ya bula kobotama na yo akobengama Nous croyons les promesses de Dieu. biso tondimi bilaka na nzambe Même Saint-Esprit ata est sur nous. molimo santu likolo na biso Chose de divin akosala eloko ya bule en nous. Amen. kasi kati na biso Par la chair et na le nzoto te non, non par nos actes, na misala na biso te par l'intervention de notre Dieu. na lisungi na nkolo na biso C'est écrit dans le même chapitre 28 d'Ésaïe, ndenge ekomami verset 16, la dernière partie. na teni ya suka Lisons le verset entier. Ésaïe 28, verset 16. Esaïe 28 verset 16 Le Seigneur Dieu, ntina yango nkolo nzambe sachez-le bien, boyeba yango malamu c'est moi qui mets en Sion ngai nde fondement, nazotia na sion pierre éprouvée, libanga oyo emekami pierre angulaire précieuse, oyo ya mutuya solide comme le roc, ya makasi likola libanga monene qui croit en elle. oyo andimi kati na yango Alléluia. akobika Jésus-Christ alleluya est Jésus-Christ cette pierre ye angulaire wana libanga wana ya qui a été ya rejetée se par les bâtisseurs. oyo babwakisaki na batongi Les bâtisseurs ne savaient pas batongi bayebaki te le placer. wapi ya kotia yango Les jours, nous avons reconnu kasi na mikolo la tososoli divinité de Jésus-Christ, kaka bobeli yesu kristo te aussi sa divinité. mpe na bonzambe na ye Il était amen l'homme. azalaka Il était mutu un homme. azalaka Il mutu était Dieu. azalaka nzambe Élu dans une forme. aye na nzoto Il pouvait dire, akoki koloba celui qui m'a vu, oyo amoni ngai amoni il tata pouvait dire, moi, akoki koloba Père, ngai na tata toza eloko moko Jean 14 Et à cela, na wana certains se sont heurtés. bingi batuta Parce mabaku qu'ils étaient destinés à cela. parceke bakanama mpo batuta mabaku Et notre Seigneur dit, kasi nkolo na biso celui
esengo ne sachons pas les oyo ya kotuta na libaku te mpo na ngai. Nous pouvons encore lire un bon nombre de passages bibliques. Toko kotanga makomi ebele, Nous n'avons plus assez de temps. toza na tango te. Il y a une brève cérémonie de mariage qui est prévue. Libala cérémonie ya libala Conclure cette partie. ezali Résumons une fois de plus. toloba na mokuse Dans les âges passés, na bambula eleka il était question de la connaissance. ezaki likambo ya boyebi. Les hommes ont été conduits de Bato- clarté en clarté. bato bakambamaki na boyebi kati na boyebi Il n'y a pas de doute. wana problème eza te. Kasi biso Nous vivons à la fin, tozobika na suka ngolu non pas ici un peu, ezali ke ndambo awa et te, là un peu, ndambo mosusu mais kuna te, la pleine me awa révélation de Dieu. mobimba ya bofungwami ya liloba na Nzambe kati na Yesu Kristo. Pleine révélation Mobimba na Yesu Kristo dans et par l'Église. na kati na nzela pe ya eklesia na ye. Frère Branham, quelque part. Oyo ndeko Branham azoloba quelque part. Il dit la plénitude de Dieu alobi ke mobimba na bonzambe déversée en Christ. esopamai na kati ya Kristo, Christ epe kati ya Kristo se déverse yango pe ezosopama par l'effusion du Saint-Esprit. na kosopama ya Molimo Santo kati na eklesia. Nandimi yango Nous, biso tous, banso tenons fermement tosimbi na sikisiki Dieu na oyo nous a pas seulement donné sa parole, Nzambe apesi biso kaka liloba na ye ya bofungwami il te, est sur le point de déverser son kasi esprit abelemi pour produire mpo te asopa molimo na ye, la parole abota na nzela liloba na ye, et une réalité confirmée bosolo ekokisami kati na biso. non pas par tes efforts ni les miens, Ezali na makasi na mutu te, en croyant na kondimaka et en faisant kaka totalement confiance mpe na à Dieu, kotia elike epa na Nzambe, en se mettant à sa disposition. komitika kaka na maboko na ye Et je pense, je crois, na ndimi. c'est là que nous avons tous été interpellés. Nde wana nde Nzambe abengi biso, alobeli biso. Dieu veut faire quelque chose. Soki alingi asala Il eloko, le fasse par l'intermédiaire du frère. akosala ngo na nzela ndeko te. Nous sommes le corps du Seigneur. Tozali nzoto na nkolo. Et si Dieu veut faire quelque chose, Awa Nzambe alingi asala eloko, faire akosala à yango, travers les membres de son corps. akosala ngo na binama ya nzoto na Je ye. pense Na ndimi ete que sous la proclamation de la parole, na se ya bolobi liloba na Nzambe comprenons tososoli et que nous croyons ete tondimi de tout cœur na motema mobimba les choses que le Seigneur a dites et maloba nyonso to nkolo alobi na biso eza solo. qu'il ne soit trouvé parmi nous aucun à qui pourrait s'appliquer la parole de Jean 6, verset 64. bakutana na kati na biso te na bato oyo liloba ya Jean 6:64 esalama na ye te Parmi ces disciples, na bayekoli na ye. et si je peux encore conclure, Awa nakupe en kusukisa rappelant le ministère béni de Frère Branham, na lotomo epambolami ya ndeko Branham. il y avait des centaines de milliers de personnes Bankoto na de bato tous les pays. na bamboka nyonso C'était des masses bazalaki qui ebele, venaient bazali koya être bénis, mpo te bapambolama, être guéris. mpo te babika. Mais lorsque la deuxième phase a commencé, Ntango eteni na mibale ebandaki, lorsque les vérités bibliques, ntango bosolo vérité de baptême, ya biblia ebandi komonisama, libatisi bokweyisami la révélation de Jésus, tikino na bofungami ya Yesu Kristo, quand cela est venu, ntango yango eye beaucoup se sont retirés. bamingi bazongaki nsima. Puis, alors, depuis l'ouverture des 7 sceaux en mars 1963, Uta bofungwami ya bikangelo sambo na mars 1963, descendu dans cette nuit le 28 février 1962, akitaki et que la na voix lipata oyo
1962 retourne à Mungongo euti na mapata zonga na Jeffersonville est venu te révéler les 7 sceaux. kuna nde ufufungwami ya bikangelo sambo ekosalama A pris ce tournant divin vers les révélations. tango ndeko Branham azwi likambo ya bule ya lotomo oyo, alors encore plus se sont retirés. mingi batikaka ye. Et nous pouvons voyager sur toute la terre et on entend partout la même chose. Tokoyo kotambola mukili muyumbi tokoyoka maloba moko moko wana. De grands et de célèbres évangélistes ba minene ba évangéliste minene Frère Branham était le plus grand homme de Dieu. bazolo ba Branham azalaki moto munene na Nzambe. Mais kasi maintenant sasa ipi kasi sasa ipi me dans ces dernières années, sasa ipi na mbambolo ya suka il s'est écarté. bantu bakimi C'est le langage des grands évangélistes. zuka nde eza elobeli ya ba évangéliste minene. Il s'est écarté de la tendance générale alongwe pour que na lolenge ya bato nyonso komonela mais kasi c'était l'heure de Dieu. ngonga na Nzambe Et nous sommes reconnaissants. tozongisi matondo L'heure de Dieu est sonnée. ngonga na Nzambe ebeti o C'était un tournant. ezalaki L'ensemble. bokebi ya munene. Et c'est à cela qu'ils se sont heurtés. se kuna nde Ils n'étaient pas batuta mabaku dans la lumière de la bango bakoki kotambola na liloba efungwami te, Ils sont entrés dans les ténèbres bakoti na molili et par incrédulité, ils se sont na miteme ekenze na bango bakota na nzela molili ont trébuché dessus. babeta mabaku kuna. Ça, c'est ce qui a causé la chute de plusieurs. wana nde Ce qui a causé esalaki shite ya ebele na bato donné à un certain nombre de moyens de se relever. alors Ça peut esengeli être la même marche sur laquelle un aveugle tombe et celui qui voit sans cesse pour s'élever plus haut. Oh, pose-moi sur un fondement plus élevé. tia ngai na moboko oyo ekoleka likolo Sur la plateforme de la révélation divine na esika ya bofungwami ya liloba na Nzambe ya bule que sont cachés tous les trésors wana de nde la sagesse divine. mabombami ya bozambe ebatami kuna na kati na Yesu Kristo. Si vous n'avez jamais été reconnaissant pour ce ministère envoyé par Dieu, soki botikali kozongisa matondo te soyez na lotombo oyo etindami na Nzambe, reconnaissants aujourd'hui. bosala na esengo lelo. Faut-il se tenir ici devant après tant d'années, bokoki kotelema awa inviter les gens à remercier Dieu, kolobelaka bato mpo na Nzambe, eux qui ont entendu la voix bango de la parole bayoka mongongo ya liloba na Nzambe. année? Ou devrait-il jaillir de notre cœur une source oyo esengelaki te de notre âme na katikati na mitema na biso le remerciement qu'il maloba na kopunzapunza kuta epa Nzambe mpo tozongisele matondo ebimaka Dieu a fait de grandes choses. ke Nzambe asali likambo munene. Amen. Et ce sur quoi les autres trébuchent mènent, et ce sur quoi ils s'égarent, boyo bazondima et ce sur quoi ils ne bamosusu bazokopengwa bazotangwa musika, ce sur quoi nous nous appuyons, c'est là que nous sommes redressés, édifiés sur le fondement de la biso nde tofandi likolo ya moboku. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. tokoki kokota na esika na bule mpe komona Marche de l'alliance ouverte à boyokani ya Nzambe efungwami. Amen. et la parole de notre Dieu. liloba na Nzambe na biso Esprit eye molimo en tous ceux qui ont accepté le na message. bao nyonso bandimi sango na Nzambe. Amen. Amen. Loué asanzolama et glorifié akumisama le nom na kombo du Seigneur, na nkolo notre Dieu, notre Dieu qui est élevé oyo atombwami et dont le nom est au-dessus de tout nom. o kombo eza likolo ya bato nyonso.
et pour l'éternité. Pona seko na Que seko. notre Dieu Nzambe na soit biso remercié azongisama matondo de tout cœur na motema mobimba pona bofungami liloba na ye dans ce temps. na ntango oyo. Amen. 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 Devons-nous. Totelema. Disons ensemble, Alléluia. Toloba elongo haleluya. Loué soit Dieu. Akumisama azala nzambe. Remercié soit le Seigneur. Azwa matondo azala nkolo ya lobeli biso. Sa parole, Liloba na ye esprit, eza molimo vie. pe bomoi. Nous te remercions, Tozongiselo matondo Seigneur, kolo et nous te prions. pe tobondeli yo. Veille sur nous, Senzela biso sur nous tous. kolo na biso banso. Ne laisse personne Ko- être confondu. Kotika moto te abunga. Croire de tout cœur Kondima na motema moko ce que tu as dit. oyo oza na koloba. Et alors tu nous le révéleras. Boyo okofungolela biso yango. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Donné Opesi la biso révélation bofungami ya Yesu Kristo par grâce. na ngolu. Et avec cette révélation, Pe na bofungami yango toute la révélation bofungami nyonso de la parole, ya de liloba la volonté de Dieu. ya mokano na Nzambe Seigneur, kolo en cette heure, na ngongo oyo en ce jour, na ntango oyo na mikolo en ce oyo lieu, na esika oyo j'exalte, j'élève et je glorifie ton nom. na komisio na sanzole pe kombo na zongiso pe matondo Des milliers de personnes na ebele na bato sauvées oyo bikisi que tu as appelées à sortir oyo biangi na bobimi et que tu as introduit dans la vérité. oyo kotisi kati na bosolo. Haleluya nkolo Veuille donner maintenant tika ce te ministère aussi pesa le sasa hivi temps nécessaire na lotomo oyo sengeli et fais quelque chose de nouveau par grâce sala eloko na sika na ngolu et à la gloire pe na de kembo ton nom. na kombo na yo. Nous avons reçu ta parole, Toyambi liloba na yo. Amen. faisant une réalité divine E salango bosolo ya bule dans nos cœurs, na mitema na biso. Amen. dans nos vies, Na bomoi na biso dans l'Église. na eklesia. À toi, ô Dieu, Na yo nkolo na biso. toi que nous Elonga. remercions aujourd'hui Tozongisilo lelo matondo ensemble du fond de cœur. elongo na motema na biso mebimba na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Béni Beni sur toute la terre, chit na mokili à mobimba l'ouest et à l'est, l'ouest na au est, sud et au nord, sud na nord. et appelle Benga les derniers à sortir. oyo asuka kobima. Je te remercie Nazongisilo matondo pour les portes ouvertes, pona porte efungwami possibilités illimitées na lolenge ya koleka accordées dans nos jours. oyo opesi na mikolo na biso. Je te prie, je te remercie aussi Nabondeli yo mpe nazongisilo matondo mpona bandeko toutes mes sœurs. mpona bandeko na ngai mibali mpe basi. Pambola bango, Prends soin d'eux. zwa mokumba na bango, Parlez à toi et lobela bango tous par grâce. Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen.